Hey, ilongolo sako ekinyo Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, 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 Felix Abomi Kongwe, Abomi Kongwe, Felix Ateki Kongwe, Ateki Kongwe, Bakula Kalo sako ekinyo iyo Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Felix Ateki Mbokae, Ateki Kongwe, Felix Ateki Kongwe, Ateki Kongwe, Bakula Kainyo Lekoe, Boyaka to bundela mboka bilima yoyo, bilima yoyo, bilima yoyo, Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Felix Auma Kongwe, Auma Kongwe, Bawano Iyao. Et c'est moi qui au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mibino petika ete kimi ya nzambe tata e ingela o mabota mabino tokofungola basango ya mokolo malelo na likamuliteli ba enseigner pambate ba longoli bango tope ba retraité bango kasi misolo me bango bazali kozwa te babandi ko tambwisa bango ezali bongo malamu te uto bakosa bango uto mbudi tikino lelo bansenya bazali bobele bato na bilaka ok bansenya nde bato bazali kopesa biso mayele toko pasola mpoke na ndeko la biso jadis na Angola poete ba poramento bao bazali bongo pe bazairan so bazali la kati Angola batelemi balobi mamonse ya biso tokotika likambo te poete etumba ya Congo cesser le fait ezali te pe bankoko bapesi bango milimo poete babundela likambo litali égalité na kati ya République démocratique du Congo misolo o ezali na kati ya mboka esengeli ba mboka pe ba profiter nango tokolo bapenza mingi na inviter biso ya mokolo malelo yango na pesi bilo matondo bo s'abonner massivement na chaîne Libération bo s'abonner bo partager l'émission bo liker ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime na bilo lolenge mwana mère de Brino asalaka bongo na Autriche la mboka ya Lik Makana qui prisonnier de Jésus. Merci encore une fois na Valeur Mangituka aux États-Unis. Oyanga Valère Mangituka Nzombe ya Lola azali pa kobatela. Merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Merci na mana ngana kunya ngai pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre. Big Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse, maman Célestine na papa Michael et pourquoi pas Clovis Tamutunga toujours na Londres. Merci vraiment na kila medje de tel otake tumakale koto bokila lo konde fam pekato. Maman missionnaire na plus 32 la mboka nita baba ifoko ya motope ba koko ya Lumumba. Toza na posa na ba mama ya moto mojali botele mapote to bundele kolo abiso tango ebelemi ya makamba minene tango ebelemi oyo ngai nayo esengeli to sombite na makanisa sika moko pone kolo abiso République démocratique du Congo la chabienne mama sociale. Assalamu alaikum mama Jawa pena ba musulman na biso nyonso obozabo kompela South Africa na mboka ya Gilo mpinga na lompingagi merveille qui toko pe papa na mama ba mapasa. Merci na ba programme Angola no bondia botar de bono et na émission ko komela bilo maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Bido Kabuya vide. C'est pas ça. Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette république. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas de droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. Bandeko balandi binomoko bolandi wana mama koloba ezali pasi bandeko langai soki ya solo toyoka ka pasi esengeli to telebela biloko oyo esengeli révolution ça la manakati ya République démocratique du Congo pamba te Félix ezali koyoka biso mawate pamba te gouvernement oyo ezali koyoka biso mawate l'état moyeni l'état assassin bazali komo tambola bango moko po ite bazwa bampifo na bango moko bamilela bokonzela bango esalisa boboyeli bango kasi bazali kobosala ete likambo ya mabele peuple congolais a telemi akobundele kolo aye nzambe akotika Congo te pamba te bomoni ba mama ndenge bazali bongo kotombuka bankoko bazali bongo kotombuka valeur ya mutu esengeli epesa melaye na mboka na ye bakoki kosaka na moto te bakoki kokomisa bato banyama te po ete awa na République démocratique du Congo congolais linga koma nyama yango nazali ko interpeller conscience ya tout Congo nazali ko interpeller conscience ya bana Congo to telema to bunda
Et puis, bino bandeko la biso, vous soutenir biso. Vous allez pas, si vous parlez trop, bandeko la biso. Ba coup de fil auto zwaka. Ce qui est à la kakeli sungi auto senga kabino bo sala kango lokwa ba coup de fil. Laisse-moi vous dire que mes Congo déjà to sito libéra mboka la biso kala. Ba mbate ba jeune ba telemi, ba papa ba telemi, ba maman ba telemi, ti ba maman tang bazo courage ko ba ba poko la biso. Cela veut dire que balobi non. Tokoki les sources ko zala ba umbute. Ça veut dire tant to telema ne tuluko ya bato. Mais nous manquons de moyens pour tout ça la révolution. Révolution ça la makala malobate. Révolution ça la makaboité parce que tumba ya malobate c'est au bundi à sensibilisation, mobilisation, conscientisation. Kolongo la peuple congolais la bolema peuple ça longo la bolema. Kasi sika etika nini. Bino bato bozala misolo. Bino bato bozala ba moyen. Bo kote les Kamba République démocratique du Congo. Bo soutenir Congo. Na ba moyen na bino pour être peuple à revendiquer ba droit. Ndeko na ngai. Na landi loko mo waze ko alobi motola mayele que je sali moko wa bongo. Alobi li Kamba ko se préparer ko bongama ka sala kana ngwe loko te. Loko la phare de cela bazaka ko bongama. Bazaka ko bongama. Tant ba bazo bongama bazo boma. Cela veut dire to ko bala ko bongama ka ti wapi bandeko langa. Tozo bongama ti wapi ya ko bongama bitumbe zalaka te. Tango biso to bande ko kola to ke ba classe. To zalaka na lisano moko ya biki to bougie to mabele. Li papola soki kande le ko papoli pas directement take mutumbata. Mais soko papoli mabele komi bongama. Lokolo kotsa bilayo bandi ko lenga ndeko lango ko bunda na ote. Ti ba ko ya ko kabola bino. Alors biso to zalaka bongo te moninga bo we bo. Mama Jawa, to bunde tumba bakula kalangai, to bunde tumba ba peuple congolais, to tika komi kosana, ce n'est plus le temps to zelaka. O to zo bunda boito ko sa ba dossier, o to zo bunda boito ke la négociation non de kolanga. Tant o basi ba bomi biso ebele, tant o basi ba sali biso mabe belé. Bolanda ki président ba ninga un jeune président. Botala yendenga zoloba contre Traoré, botala yendenga za ko dégager énergie. Azolela, hein, bazo tanga bamboka la bino ba Congo boza ben sensé. Les Congolais, comment bino batu baza ko sensibiliser, baza ko loba boy tozo dégager l'énergie. Mais pas sur les autres côtés bino te pour dégager ta misolo boko. Oui, bino pe boza la kati ba difficulté parce que le loba mabota la bino, le loba makambo belé. Baza ko te la bino. Mais tu ko chata panier moko ya $10 chaque fin du mois. To rassembler mutu moko bombaka yango tango ekoki botindiro bola Kinshasa ba partager yango. Ba pesi yango dans chaque commune. Ba pesi ndambo eke na ba province ya bato baza censé basala likambo ndeko langai. Toko c'est la Félix jusqu'à quand? Félix yo Kabila zozonga ndeko langa. Boko zo ba vidéo kakawa. Kabila zozonga po Félix azo céder. Kabila kozonga lo soki to tiki Kabila kozonga. Soki to tiki Kabila kozwa bokonzi. Alors tango Kabila kozwa bokonzi na kanda nyoso azala ngo ya ba Congolais, oye boyede te. Bondi mateke Kabila kozonga na phase malamu Ya libosa ko l'accès lokola ye pas aider. Mais ami balé misa to ko aider te. Alors qui est le vrai opposant au biso to pesa ye makambo? Soki zanga mo côté. Hein? Merci na papa le bolojwa, nga na moni yango te, mais quand même batunde balobi, bato boende to lingi. Papa le bolojwa lobi Océan ganga mingi pour la likamba passeport nanga. Océan a ganga trop pe aloba. Ba journaliste pe ba yike baloba ki. Mais tika la remercier bango tanga zui passeport na ye. Bande ko langa tango to lobaka bokasi bato bayoka kate. Tango biso to loba bozo komela bango bayoka ka bo bakanyela biso pona nini. Baza pe ko banga. Obinga combien de personnes ba otunanga mamo se yo tambola kala banani. Bango moko bana kata confusion. Manananga. Bao bakansaka za muta Félix, bao bakansaka za muta Kabila, bao bazo kansala za mutu ya papa langa o Denis Mukwege, bao bazo kansa kila sala ka muta Martin Fayulu madi dona kata mitula bango za yakobeba poka ka na solo babo solo. C'est quoi le que les bango ba moniketa? Ce qui présent Martin Fayulu personne ni kamo beza bien te la leka na lobby. Ce qui bato ba sai ni kamo eza bien te la leka na lobby. Ba lobby te ozaka no juste lobby la peuple. Il faut to pas l'auto épaulé, on a lobby mutako épaulé ngazaka nzambe la peuple Congo. Ba maman missionnaire baza la plus 32 na mboka ndita babe foko yo moto na bakoko Lumumba. Hein? Ba la diaconesse Rika Montana na plus 32 bazali ba joli kiedi ah na Canada. Ba maman Mireille na Canada na lekine na Londres. Ba to boza tellement belé. Mais ba miso soude bozo lemba. Bozo bona lokola ke rien ne va te musalo to sa lezo yo kama. Boto la papa le bolozo azu passeport toté. Yo kasa azu yango na maseki. Ba yo ki pela ke to gangi conseiller atika kalikambu te so kina solution ezo amité. Boende babunda ke tumba. Kila melanga. To bunzi tumba. Papa le bolojo bazongse le passeport. Mais tango e baboto la ka epenge. Batu bafanda ka nyepo to ebaka ngote. Ndeko la kata likamuno associé biso ko solution. Poto za na makasi
makasi tozo dégager toza na énergie pe bazo comme ça soki ba boye ba yebike ko salama alors bana bazali tozo planifier makambo nyonso mais tozo sanganye ba moyen ya po bana ba bima basa eloko ndiko nga boneli souffrance aboyeko boli ko nyoka ma boyeko batu bazanga nzela batu bazanga lotiliki batu bazanga kolia hausse des prix batu basola mbatela banda ko makambo ko mabe to ko ndimelo kwa bongo te pota msubile bosala pe mekili ya papa ya bosoli ya 3 fois 4 fois ça n'est pas imité malabino boke lo somba biloko bio mais biso ndenge tozali na kati ya mboka oyo babiloko makisi ya mabe biloko ya mabe ba sardine bazo polisa ba miliki bazo polisa na zala victime ko lo somba miliki ya mai pona mela miliki ya ko ya gilela so tala o loko nini na fungola ba miliki za ya kobeba balani ba oteka ngo ba mo sénégalais na tombo kila bango bango ba komika ko banga kabi bo keba la bilo lote magazo ko kanga mabilo boyo ko boma biso na yo pesa mbongo nanga na keso mbepa ndeko langa zairwa ndeko langa na mela miliki boya malonga ndeko langa ba étranger ba koyo kabiso mawate. Nous sommes encerclés par les étrangers. Baso nous la biso pour toza kitoko. Baso nous la biso pour toza la potentialité. Baso nous la biso pour la mboka la biso. Mais ba rendre biso faible. Mais quand même temps nous avons bâti de la libération. Pourquoi bozo yo kate pour te libérer mboka la biso? Vous croyez que mboka ko libérer mais boy. Vous croyez que nyonso toza la mo posa to kozongo na peut-être de kolanga so to bundité. De kolanga lukilanga de kolanga na registre so kaza kola to meka ko sola la eli solo ya mboka. Pour ezande le kama mabele samwema. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Moi la mboka Martin Fayulu azoya sensibilisation mo bange batu ba ko yamba akoloba et puis to ko continuer na makambu ya libela la libelo ekola la te po Congo zo bonsomi nango parce que nous voulons la paix to ko tambola boyete comment ba maman na biso ba déclarer ba mbongo na bango bozo pesa bango te depuis ba pesi bango mayele. Depuis batangisi bango comment lelo batu bakoyo ke semo éducation soka ya mbengo pesenga ndeko na ngai parce que photo sola la e jadis azoko c'est pour moné pe pona mboka azana Luanda lobi ndeko langa to telema pona mboka na biso ba peuple Congo eza pasi pe mawa na yebiso na tala bandeko langa inde bazo zinda na ba pont ezo salanga mawa. Donc na mboka oyo instabilité moko ya kosakala te eloko moko ya malonge ezali te makamno sezaka ka mabe na mabe mabe na mabe siko bo mekano ko yebisa ngai lo lenge ni to kosala po ete auto sala ngo posa ngai na auto zo ndeko langeza ka guerre ndeko langeza ka to benga na gouvernement en place ndeko langeza ka to benga na Félix to ça eloko moko te on n'est pas contre Félix mais Félix azoko kate donc il faut Félix apesa biso passage à kolbakela ina démissionner. Il faut Félix a dit que tel azoko kate parce qu'azoko kate moi bisanga Félix on soka ya 22 jours une semaine à poto soka 22 jours un mois à poto azoke le kuluka kanini parce que Félix azoko kate chasse te le Félix a comme ko kima Congo ezamboka la ye a comme ko kima capitale place au institution ezali po ete azobo lelo komoko koyeba la kosala te bande kolanga lelo ba di progrès dans l'accès bilonde ba terroriser bande kola bino o ba uti poto bande kola biso ba congolais ba ina bana bango vacances zamba biso ba ya Congo tala lo lenge basali bango bana na ba koyoka posa mboka o alors poto sili sali kambo oni to koyeko sala esenge to bunda bande kolanga esenge to bunda soki to ko bunda ka tende kolanga to ko tikala kaka boye et puis nzamba ko bakisela biso su passe likolo ya passe po ete nzamba lingaka bato ba yokaka nzamba lingaka bato ba yokaka ndekolanga koma yo moko moni souffrance comme le ko eloko malamu koma yo moko kabu ya tiranga na vidéo ya Mzee Laurent Désiré Kabila la makambo lo baka na biso. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Mzee Laurent Désiré Kabila. Papa oyo malgré toi memela kabiso ba Rwandais. Mais papa oyo ayokaka kanda moko kosakala te lobi comment bato baye na mboka langa. Mboka langa za bande kolanga. Vous rendez compte que ba Rwandais bazolo ba Ituri eza ya bango. Bazolo ba Manono eza ya bango. Bota na distance ya Ituri ya Manono. Bota la distance ya Rwanda. Hein? Bota na lolenge ni bango bazo kota ko yako boto la biso superficie na biso. Musa ekota la lobi banyangala kato ba sakala ngandenge ni. Alobi ba peuple bo bunda. C'est un président conscient. Akufa bo ba ebe ke yelo ko la saki na ye rebelle. Akotinda peuple la ba revendiquer ba droit. Asenga biso to bundela bibundeli tout et puis to bundaka. Tolongaka baboma ba Rwanda na mboka okoma ba Rwanda ba Congo parce que Félix est incompétent. Félix sorti na biso te
Mais Félix qui na mboka bapaya amise mbongo pour aosepela la président na te. Yo lingo bima héros ya mboka mususu me ya mboka no moko te. Ba Congolais baza na besoin d'indépendance, ba Congolais baza na besoin de libération. On nous tue. Bazo boma biso matin midi soir. Ba criminalité au sala mamiso moyo to tcharote pour la norme à YouTube. Bande kolanga lobby ba violer combien de personnes. Goma de ba se ba kota na bango. Mais bazo ko kakoyeb se bilo bo soloté. Pour mon incompétence bango bunaga na bazu yango. Bunaga na bakoba ko lia mbongo mususu. Na miniembo bazo yango. Magi. Bamboka la biso ebele. Bamboka la biso ebele basi ba koti basi bazui batu basi ba kima na bamboka peuple. Bolingi to sensibiliser bilo ndengeni to conscientiser bilo ndengeni. Mes frères et sœurs congolais. Tous à la mité mamalamu to libérer mboka la biso. Soki tozui misolo o ekoki na ebisi bilo ke Kinshasa kozala tomber. Puis bandeko la biso na est biso ba koya makolo Po ba ya ko bunda. Bazela ka Kinshasa. Mais Kinshasa n'a pas de moyens. Population so meka ko bima awa baza ko telemela so meka ko bima ba yango to so conscientiser ta ba soldat. Na likambo bilo moko bozolela combien de soldats bobengai. Ba grader pe la ko tanga ba kombola bino. Pour la ni bolobi boza kolela. Ba salaire na bino so suffire. Mais le temps mon peuple so telema pour la likambo etali égalité. Le temps mon peuple so telema pour la likambo etali nzala. Pourquoi bino bazo pesa bino ordre mal donné et puis bino boza ko accepter yango? Pourquoi bande kolangai? Il faut quand même boyoka. Il faut quand même bosser la mboka la bino lolenge longo bani. Souffrance ça la kati mboka oyo. Ceux qui ont souffert parce que nous sommes des lâches. Biso to koki to kufanza la te la kati mboka la biso. To koki to kufanza la te. Esengela biso to telema. Esengela biso to za la vigilant. Mobutu alobaki un père égale servir et non se servir. Mais bango bazali Congo d'aujourd'hui avec Félix égale se servir et non servir les gens. Peuple a souffert, tel est le loi de pèse. Aujourd'hui, nous avons Kabouya aussi la partie politique. Mais les gens disent que ce Kabouya c'est le parti politique baroboba au Kanga. Il y a là Kabouya parce que Kabouya pas au côté là comme rebelle. C'est ça Congo bolingi. Bato balongo la miel ceux qui ba comme rebelle et puis que Kabila ba congolais ba opesa ba maboko. Est-ce que Kabouya za muto bo pesa maboko? Kabouya ko sala mutu lelo bo pesa maboko parce que Kabouya contribué na liwa ya Congo. A tricher. A bomber élection ya mboka oyo. Mais lelo lokwa ba benganye Kabouya linga ko ebisa bilo vérité nini o bilo boyebite o biso to ebisa bilote. Oh lelo loki ba congolais biso to soutenir Kabouya. Kabouya boko soutenir wa. Kabouya oyo abomi mboka. Ba kena tricherie. Ba s'autoproclamer pour passer la président. Peuple a boyi bango ba yibi bo konza peuple na makasi. Maintenant peuple a linga revendiquer ba droit bokele ko soutenir bango tala ba branche ba osala bino ya lokuta. Tala ba phase ba linga sa la bino. Peuple congolais s'il faut soutenir bo soutenir chaîne ona molobeli yango. Parce que on a déjà des bases. Batou bazali. Oh bazo telema mais nous manquons de moyens. Mon comment le fait no comme tabengo maman c'est ya. So ko sala likamo yebisanga tang bazo yebisa bilo bozo sala nini. Arrête ko ko lobalanga ba biloko la konde kolanga. So ko ngo pese loko ba boko ba moi je soutiens ma nation. Na yebiso nini loko ni to ko yebisa bilo parce que faut peuple a telema. Peuple il faut bunda. Ako bunda nini so ko sala bibundelité. Bande kolanga lelo na yaki ka ko sensibiliser. Lelo na yaki ko conscientiser ko mobiliser ko telema sa peuple congolais pe ko longola bilo la bolema. Partout au bozali bozala besoin ko ya mboka na bino na kimia. Tala lelo ba ndeko la bino ba yene ba uti poto. Vous croyez que lobi ba ko ya lisusu? Tala de ba effrayé bana wana. Pourquoi bozo linga ko soutenir biso te poto libérer mboka? Bozo la besoin ko ya mboka la bino. Mais boko ya ndenge nini ba ndeko langa? Boko créer ba entreprise a ndenge nini bato baza mitema mabe. Ba misali bango moko ba gourou de la secte. Il faut to longola bango. Mo be ko li konze sur le bateau longola bango. Biso ba otozo ose tomba ndeko la bino tozo souffrir nanga la bananga. Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais Toko qui ne peut pas balokiter. Toko qui ne peut pas balokiter. Nous avons ça quitter ces puissances sur la chaîne de libération. Ezui. Toko tambla ezui de Kolanga. Mais comment vous avez to libérer Mboka la biso? Et là qu'on y les a freiné bino. Bolingi kabo sa la kaba leader. Bolingi kabo sa la leader. Pande Kolanga ito bunde tumba ya vérité. To bunde tumba ya ko la Congo to mema Congo la biso pe to pesa yango valeur to bunda guerre ya leadership te
to bunda lokola bato o balingi ba libérer mboka la bango. Il faut Félix quitter notre nation parce qu'il faut tout appeler mon mboka za kozonga président élu en 2018 les vraies élections ça marqué en 2018 bande kolanga to yamba ye maloba o yazo ya dango yango to ko continuer nango ba o ba kolinga ko soutenir Congo ba kolinga soko soutenir Congo te ko s'attendre te Congo soko zo indépendance yo ko ya ko tiamo li kala konti na yo ke na lingi na zala bote Congo ko récompenser bato ba bundeli yango pe bato ba bundeli yango dans le vrai Congo ko récompenser te pa uti kuno ye na makambu na opo to so luka makambo zo pesa te donc tango biso dia to sito bundi da be fort na biso moko ba kati biso ba bomi biso yo ko ya te poto pesa o maboko. Allô. Oui, allô. Bonjour, bonjour mon mboka jadis, bonjour. Bonjour maman Bisosoya, bonjour. Bon, tozali kaka na yo pona likambo etali égalité na banzi na chef vidéo ya ba mama na chepe ya Mzee Laurent Désiré Kabila tanga banaye ko yebisa na peuple ete batelema po ete soki batelemi te banyanga la kata na ba Rwandais bako monela bango lolenge to moni maloba na epezu esika ba mama pe ba enseignant baza ko déclarer mbongo na bango un enseignant ya mama mokolo vraiment a telema ki pa lobaki to komi na suka malgré tout ozuyo nini yo ko yokoloba po bilo pe bozali ko bunda etumba oya égalité. Mbote maman na biso epai bozali, mbote epai bokolanda ngai na tous les quatre fois monde peuple congolais congolaise. En tout cas, maman na ngai o to komi na temps ya suka. To komi na temps ya suka mutu nyonso esengeli abongama esika azali parce que liti oyo lelo ekomi soki bato bakomi kotelema kolobela c'est-à-dire eza na bato balekaki batikaki ko enseigner peuple bayebisi peuple prenez-vous en charge. Soki Mzee Laurent Désiré ayebisa biso prenez-vous en charge parce que a comprendre qu'il y a des mal oyo asalaki kati na ye moko ndamonaki esengaki na ye ayebisa population bandeko nyonso batelema mpona kobengana barwandais boyebi mama moto nyonso ayebi ndenge tosalaki mosala kisasa tobenganaki tosalaki meme mosala oyo na 1960 oyo bakokona biso basalaki ntango indépendance batelemaki babundaki babenganaki bapaya oyo bakotaki na mboka na biso lelo ntango ekomi nga na 5 ans d'interprétation oyo nakokobenga monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekedi esika azali toza na problème na ye te toza na problème ni Joseph ni nani oyo akokotelema pembe na biso toza na posa na ye acomprendre ke no tokomi na te ya suka makilo ezotanga na este souffrance eza na Congo eleki déjà limite il faut to mettre fin nango. Comment nous devons mettre fin? Ceux qui vont bandimi, c'est ce qui s'en fait à peuple que nous tous là qui m'appelle. Peuple africain, peuple congolais, tous là qui m'appelle. D'autant que bien bien. Il faut to mettre fin à ma campo. To ya to sanga, to développer mon cannabis. La peuple a koya à côté les mains. Mais tant que bango ba limité, inégalité toujours, subordination toujours. Ali ko pesa peuple o esengalité. Maman na ngai, ba kosilisa yango, eloko ba bandaki. Na biso ba kosilisa yango. Vraiment matondo mwana mboka message na openze leki liloba ya suka po ete to clôturer to luka ko matango mulai to banzi mbala sima to koyeba ko bongisa yango ta msuko zaki na musala oyeba vraiment na kolimbisa biso nini okoye ko yebisa peuple Congo pe nini okoye ko yebisa na bato bazolanda yo partout dans le monde pe siko zali na kati ya Angola nini okoye ko yebisa na bango matondo mama ngai eloko ngala ko yebisa peuple congolais bande ko ngai bozali peuple congolais maman na biso Congo mama wana abotaki biso pamba te ayebaki ntina abotaki biso lelo biso totamboli libanda ya mboka ezalaki na esengo te tobimaki parce que mboka na biso ezalaki na égalité te mboka eza na injustice yango esengaki totambola gauche droite place nyonso tokei tokoki koluka vie mwana bimaka enda koluka mpo azonga asalisa baboti na ye soki baboti baza na incapacité lelo bakonzi na biso ya mboka baza na incapacité yo pepe congolais esika ozwami esika oyo otelemi na tous les quatre ga ya mboka wape baza na libanda ya mboka biso nyonso tosangana totiesa égalité nakorapela bino eloko moko bandeko na ngai totekamaki lokola tipo mutu nyonso ayebi histoire na biso bokosalaka te esika bokei botala histoire na biso le passé na biso eza oyo ekopermettre biso tobongisa présent tozalaki bato batekaki biso bato banyokwamaki toyokwamaki mingi ta ekoki mpo tomettre fin basoda
nyonso oyo baza na mboka nayebisi bino eloko moko na kosenga na bino epai bozali bozwaka salaire à combien bokaniaka combien bino bozosala baservice oyo ekokopermettre te évolution ya mboka na biso soki mokonzi oyo azokotina lokola député avandi na assemblée akaniaka mbongo oyo eleki kutu moya kotanga bakombo eza te 14 millions bakoma na ba 21 baokende kutu na 30 olalaka libanda onyokama kokengelaka mboka nayebisa yo solo okengelaka kaka mboka te mboka eza compose banzete mabele mai bato baza na kati yo solo okengelaka mai oyo eza na bomengo ebele okengelaka mabele oyo etonani ya matière moko inestimable mboka wana eza béni mais oza na salaire insuffisant nga nasengi na yo congolais soda esika ozali prenne conscience na yo civil azomanipule yo lelo civil azomene yo service okoya kosenga te mais service oyo civil azomene yo ezali zala innocent ya mboka na yo zala ignorant ya mabele okengelaka osili oteka mabele wana bapesaki yango nde po esera permettre yo lichi oyo tozosala égalité esengi na yo nde solo bavaleur na yo mutu nyonso yeba valeur na ye soki bango bazwaka 20 millions yo fozwa 10 millions soda otosimi responsabilité na osalaka chaque jour olalaka libanda tala basoda ndenge baza otine tokoka soki toke na bakana nyonso eza na kisasa omona bandako ya manzanza soda akengelaka mboka oyo akengelaka mabele akengelaka biloko nyonso oyo bakoko na biso batikaki te pui l'antiquité ti lelo mais ozolala ndako ya manzanza mais soki pepe na alobi tosala liti égalité yo nde bakotilize okoa bacivile baza non armé na cravate nde bakotinda osala service oyo komanipule conscience ya peuple ekotope moragie égalité or égalité oyo eza na babranche ebele eza na multibranche ekosala na place ekosimba te eza na place ekotika te mais liti na biso ezali keno il faut tozongisa mboka na biso na bana ya mboka ndenge monsieur président de la république alobi de père et de mère mboka na biso ekozala dirige na père et mère mboka na biso ekodirige na bato baza ya mboka soda nde ezwa conscience nga na senga keno interprétation ya basoda place tu ozali kosimba banduki te po toboma ndeko no congolais osala opération te po te ozala ignorant ya mboka na yo mais zala conscient tosenga égalité lelo bandeko na biso basenya balakisi exemple bakomi kotelema mais kotelema na eza sire te batelemi bien te il faut nde batelema na égalité soki bango baministre oyo bino botangisaka bazozwa ba 20 millions bazozwa bambongo eza inestimable mais pourquoi bafuta 50 dollars 80 000 fois mpona nini donc yo il faut zwa égalité soki azwaka 20 000 apeso 10 000 soki azwaka 14 000 apeso 7 po moto opesaki mayele akomaka esiko oyo yo azali lelo en tout cas mbote na ville esika bozali pepe komolo koyoka ngai il est temps à jamais Thomas Sankara bundaki mpona mboka na ye Patrice Lumumba abundi mpona mboka na biso bakoko na biso balekaki batike biso moko mpo tokabola yango te tobunda totelema biso nyonso na liti ya égalité justice eza na kati ya ennemi te toza na posa kofinga mutu te toza na posa kozala mabe na mutu te nasengi na yo mutu zwa nde conscient yo soda zwa conscient yo nani zwa conscient parce que histoire na biso lelo soki tozoloba boye histoire ya peuple congolais ekomi mawa to tous les quatre kwa mboka biso eza infiltré l'opération nesi eza na kati ya mboka wana basoda bozokoyoka ngai eza opération créée par civil eza créé te mpona bino basoda bacivile nde bacréé yango bacivile oyo balati bacravate bavandi na babiro ya malili bakei libanda basololi koyokana ndenge nini bakokomosole mboka na biso ndenge bakokotisa trouble ale bapesi bagene oyo baza bambisi ya corruption bagene oyo baza bainégalité ya conscience bazali na conscience donc nakokobenga yango na conscience bafoue ale dignité na bango bakosali na dignité ya mboka basumi bambeli bakomi koboma ndeko na bango baza bakokani ya peuple congolais bateka ngo mpo minene oyo baza kosala toujours détruire ya peuple congolais yango na biso sola telema ntango ekoki telema esika ozali prendre conscience ya kodefendre mabele na yo kodefendre te mpona intérêt ya bacivile oyo non armé na cravate bavandaka ndako ya malili nde batinda yo odéstabilize ndeko na yo telema mettre ordre esika ordre ezangi biso toye kaka na égalité tokotia juste ordre esika ezangaki minimum d'égalité kaka liti na biso yango wana ezokopona te eza na posa ya rankini te eza na posa ya trouble te mais bango nde bakosilisa eloko oyo babandaki po bakoko na biso babundaki biso toye komettre fin na hémorragie oyo déjà trop c'est trop il faut komettre fin na makambo oyo mama na yo sao il faut komettre fin matondo mona mboka nzambe apambola yo vraiment tokokutana na mikolo mizali koya merci 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 pe na musiko zai na ngola zonga la musana oyo na banzi tokobenga la biso na koko manda kokolo beloko moko mama na nini na pelelo moko s'il vous plaît bana ya basi
Maintenant, rappelle le message de notre nom, pas moi, la non, ça d'aille moi, la moi, si. Et si qu'on allait, bah, quand ça qui vient dans un bazar, au bali. Bah, quand ça qui vient dans un bazar, au bali, attends, sauf s'il vous plaît, pas d'économie passer. Vous allez, va mettre un hiver. Bino, on va trouver autant au kili, oyo. Ma mélange, aux hommes, la Congo, à Zama, la moi, si. Ceux qui n'attaquent à Congo, Bandumba, Nibal, les autres à gauche, droite, Koya, pour exploiter, Mboka, Biso, Koyiva, Mboka, Biso, parce qu'on détruit maman. On détruit Bino, passer. Pas si vous télé, mais c'est quand vous allez. Biso, Nibal, tu remets Bino, il y a une ignorance. Tu diriges Mboka, ma bébé. Tosali makambo pe bino ba mama lokola botere ni boye botelema ona musaba ndeko na biso apasi balali ona na Peru ona apesi bino te ona na manzako ba apesi bino te ona na ba distraction ba musicien te ona na ba distraction ba théâtre te ona na distraction ba pasteur te ba politicien te on prendre de voir conscience prendre de voir en charge ndenge musée le roi des Kabila ba qui prendre de voir en charge bonsoir charge c'est bino basi bino ndefo botelema on soutenir biso bana na bino ndepo to sala musala oyo ingeta matondo bakoko nde batindi biso to sala lichi oyo pela kolamusa bino basi na kolamusa bango baza ya kolala eza lichi ya émancipation ya mboka biso mpe libération totale ya mboka biso mpo eza lichi ya égalité mobali na mwasi mpo tozala na égalité mpo totambola tobongisa mboka oyo eza te mibali bakoma kokosa basi ingeta matondo bandeko na ngai tokomi na suka Nzambe apambola bino. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et prompt rétablissement. Paix à son âme, Sango Mokonzi, pareil, mais monsieur Babiso, Nzambe Sango et pas la Nazalaka vivant. Que Dieu nous bénisse. Pour amener Angola, nos bondis à botard de bono, c'est-à-dire monsieur Kokome la bilo maman d'Angola, la mokitene Florence, Matondo Mido, Big Daniel Lungenda. Ah, dans Londres, Yanga Mokonzi, Bilo Moko Bomon, le grand professeur Achille Mavena Molonga et Mireille Mav. Boyokin décollapsion de gagner, azo dégager colère, azo dégager énergie à Bakoko. Alors, ba maman, association à ba maman, vitaneuse, botele ma maman Tété Rebecca, botele ma maman Madeleine, ba maman ya moto mojali bola la te botele ma. Ba maman to telema, lokola ba maman missionnaire na place trondé la boka nita babe faut que yo moto pe bakoka lumu. Na awande ngai na biloto silisi égalité autozala on a poussé la mboka sinon Félix dégage trop c'est trop que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que vive la guerre pour chasser tous les Rwandais qui nous tuent matin midi soir et les impérialistes ingeta